En tout cas, Pamela Shekola, Batu, Bavandi na bango, calme, mais Pamela Shekola, ayeli susu, kopesa, Batu, Musala. Ah, Pamela Shekola, oyo, likambo nini, lisusu. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un bandit. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. En tout cas, Pamela Shekola, Batu, Bavandi na bango, calme, mais Pamela Shekola, ayeli susu, kopesa, Batu, Musala. Ah, Pamela Shekola, oyo, likambo nini, lisusu. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na barandoneti. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Pamela Shekola a confirmé pe a lobby na monoko na ye na kati ya chaîne ya Elengi ya Congo oyo ya Tracy Mbelenge na Claudie de Souka ke ye Pamela Shekola a commis officiellement porte-parole ya Myriam Mokonzi West a commis les sous porte-parole ya Cynthia Wadol oyo azali leki na ye me mwana kasite kasi leki na ye. En tout cas, Pamela Shekola na tango oyo batu bazali komitungisama pona Miriana virus yo ozoya na kopesa batu mosala makasi boye pona nini ndeko mwasi. Olobi ezali ote osilisa batu pe stress na ndaku yango okoleka osala émission ya monene na Elengi ya Congo pote o explique biso en détail ndenge okomi porte-parole pe ya Myriam Mokonzi Wet na Wadol Cynthia Wadol oyo azali leki na yo penza ya makila ndenge yomoko olobi. O pesipe ba détail ya famille. Bon, wana eza problème te. Mais yo otanga soki na ina ou bien na peinture to na ifasi. Mais kuna boyekola ki porte-parole pote ozala porte-parole to ndenge nini. Nani a nommé yo porte-parole yango. En tout cas, eloko nini etindi yo mwana ya mayele oya kokoma porte-parole. Tango leke alobaki yo ozalaki komemela Karine Mokonzi Saki. Obude yango. Olobaka boyebana mingi te. Bokutana rare. Mbala liboso soki na salon nini. Mais lelo yo na ndimi yomoko mutu oponaka ba poste wana. Même otanga na peinture to na ina ou bien ifasi ou ifase to igome en tout cas eloko eza kolakisa oyo biso toza komona pe toza koyoka na muko Pamela Shekola. Ozali koyebisa biso clair ndenge makambo ezalaki. Parce que grade
oyo ya porte-parole ya Cynthia Wadol nakanisa olota yango banda kala po Cynthia Wadol boyebi bisobe toyebi yope oyebi alobaka mingi te toyebi te soki azanga maloba to ezali kaka technique na ye pote asombama na talo moko ya kitoko me likambo eza kaka wana te likambo ezali na yo Pamela Shekola misu na yo wana nga nalulaka yango makasi me na baye mwa moke paseke ndenge osanose o anose olobi ki okomi porte parole ya Miriam Mokonzi okomi pe porte parole ya Cynthia Wadol leki na yo obosani ke abengaka yo mama leki yo aza mwana nkasi na yo me nayebi te soki na elengi ya Congo tangu okozonga osala émission ya 2 heures de temps maloba nini oyo koloba selon yo ekosilisa batu be stress en plus soki esili okobwaka stress yango wapi po yo na losambo bobwakaka yango bisika bikauka me na mikolo yo bisika bikauka eza ya koluka mai eza kotonda na Congo pe corona to Miriana virus eza partout yango wana nakanisa esika ya kobwaka yango soki eza te nakanisa ba oyo balandaka yo ndenge okomi porte parole bakozwa stress yango yo okolongola na batu bakobwaka yango kaka pana yo moko donc elingi koloba biloko okolongola soki molimo oyo bengi stress bakotia yango kaka na yo parce que yo nde mutu okoyoka yango ndenge ezalaka elengi me nakosenga na yo nde olobela makambo ya Cynthia Wadol soki oza penza porte parole loba makambo oyo ezali koleka sikoyo pamba te kuna bopital pona bango moko batu ya mboka na Grèce ezali problème coronavirus eye makasi kuna no bolimbisa nga Miriana virus eye makasi kuna pe bazali sous-informé donc nakanisa bolandi yango na ba télévision batu nyonso baza na Grèce papaya bayebi baza na information vraiment te baza kaka kobambela bango ba papier batangaka wana mais de nature oyebi ba congolais batangaka te yango bala mama bapesa bango chance ya kotanga parce que même otie journal yo fele batangaka te sauf soki okomi salaire to papier ya concert ou bien soirée yango wana yo sala nde opesa ki porte parole ya bisika mwana nkasi azali to ya camarade na yo Gloria Olangi pote oya ye bisika alalaka bawutaki kotumba yango sikoyo bisika bapesi bango en tout cas ezali nde batante wana ekoki kozika même na moi yango wana luka na ki porte parole oyo komi nango ndeko mwasi oyo bapesi yo oyo ondimi yango yo moko to ozwi yango na makasi ndenge ozalaki kosala kaka na komema saki ya Karine Mokonzi tango balobi na yo Pamela pesanga saki wana yo ozwi otie na lipeka sima otunaka Karine olingi na peso nini na kati soki Karine alobi te pesa nga moko nazwa kosilisa silisi yo lobi pesa nga na mema nzoka ezala bongo yango wana tika kowangana makambo oyo yo moko olingaka koloba pote aussi olobi yo moko o confirme na mongongo ya munene pe na suki na yo ya rose oyo tie na mutu basala na ba brosse oyo ya matiti ya koko esape mabete kokoti ezali ba trésor na biso naturel mais Pamela Shekola
makambo oluki en tout cas bakosilisa yo bakosilisa na yo yango na bato ya Karine Mokonzi na ndimi te makambo oyo luki okosilisa yango yo moko parce que ezali nde munene ya munene na sokisi awa botikala malamu ciao. Na pesi mbote na ngai na Junior Kisansu na kati ya Lausanne na Suisse. Na pesi mbote na nga na Jambelolo. Na pesi mbote na nga na Alpha Mbala na kati ya Portugal. Na pesi mbote na nga na Irene Mampuya na kati ya Paris. Na bosanite Nathalie Ridel mwana ya Ridel na kati ya Paris. Pe na bosanite Kiki di mwana na pesi bino nyonso mbote kuna na yemoko José de Bino okiti na Jacques di mwana Jean-Pi di mwana José Tseke pe bino nyonso botikala malamu na bakisi lisusu Chiko Sombele. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.